Je suis congolaise. Pendant 12 ans, j'ai été l'objet sexuel de mon cousin pasteur, qui se fait appeler Bishop, un homme de Dieu qu'on respecte. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour le dénoncer. Parce que certaines femmes sont encore sous son emprise. Il abuse des femmes. Parce qu'il a des liens très étroits avec le monde satanique. Oui, je peux le dire aujourd'hui. Tous les pasteurs qui prêchent ou qui sont dans les églises n'ont pas forcément un don de Dieu, n'ont pas forcément les pouvoirs. Ils ont juste des liens sataniques. Ils s'utilisent pour que leurs fidèles soient sur leur emprise. Il a fallu du temps. Parce que ça a duré quand même 12 ans. Alors que je suis mariée. Alors que lui aussi, il est marié. J'ai essayé de tout mon pouvoir de résister à cela. Mais aujourd'hui, je viens de témoigner, car il continue tranquillement d'exercer. Il continue d'être le bishop dans 2 églises qu'il a fondées lui-même. Une église au niveau de la ville d'Orléans et une autre église au niveau de la ville de Paris. Dans le milieu congolais, personne n'ose le dénoncer. Tout le monde a peur. Mais il faut que j'en parle. Peut-être à travers ma vidéo, d'autres femmes viendront témoigner. Aujourd'hui, je ne peux pas montrer son image puisque c'est mon cousin. Et dans la famille, on me demande de ne pas montrer son image. Mais je ne peux pas, car Dieu nous dit aussi qu'il faut dénoncer. Dans la parole aussi. Le manque de confiance fait que nous allons dans ces églises. On espère trouver des solutions. On se laisse influencer par ces hommes qui nous imposent les mains, qui pensent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qui profitent de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont abusées. Je vous dis dans l'église, beaucoup de femmes sont abusées. Mais elles n'osent pas le dire, de peur. Parce qu'il y a une domination telle, une domination satanique avec la complicité de sa femme. Son protocole, même la femme qui est proche de lui, est son 2e bureau. Et sa femme le sait. Voilà pourquoi je dis qu'elle est complice. Elle sait que son mari a des idées sataniques. Parce que moi, j'ai été son objet sexuel pendant 12 ans. Il m'a fait des choses imaginables que j'aurais jamais pu le faire. Même avec mon mari, je n'ai jamais fait. Je vous explique ce qu'il a pu me faire dans la 2e partie. Je m'appelle Mbote banem de GDTV mafuta siki zalinga wabino la grande dame avec un gragé car la cadre actualité n'ingeto mesana koya kopesa basango pe kopesa conseil bande ko babolingo. 2 jours passés na sala ki émission moko et oyo ya maman pasteur Dina azo dénoncer ba faux pratique ya ba pasteur occulte oyo ba bimaka na basi na kati ya etonga. Ndeko mwasi oyo bozomona azali cousine propre ya bishop na kombo ya papi Nkumu bato ebele bayebi ye. Alekaka abandaka koleka pe na Kazarema nayebi te so alekaka kaka mais abandaka koleka pe mingi na Kazarema. En fait so na otanga bakombo eza parce que l'histoire est connue, c'est sur la toile bato déjà basali ba émission ebele donc tina ya kobomba kombo eza te. Papi Nkumu il paraîtrait azali le premier pasteur congolais a implanté église na Orléans. Donc na ko implanté église wana na ba eko otozui et telaka mosali na Nzambe. Batu moi ebele ba pesaka e confiance parce que confiaka na ye azali pe na église ya munene. Mais ces gens ont été déçus na ba comportement na ye, surtout na ba pratique ya mabe oyo ndeko na ye auti ko dénoncer to pe koloba. Ce qui a fait que église église et ezala monene e kokonda do bato bele ba longwa mais sauf que bazala na mo ba retenu na ba réserve moi ba beta masolo ezate pourquoi parce que passer a ebi ba vie na bango par crainte lobby peut-être kirdam na yake ne ko sala ayokango na munoko ya bato do ba bombaka mabu ekufela bango na motema. Et nzembo bakongo bayembaka mabodile muntima amie kadibutu bila mawe bika mabela bobo donc etikalaka na motema moya koloba ezate
ndeko na biso ya mwasi bandeko na kokende na mwa lombango na suka na kotiela bino lisusu video ya mama Pasteur mpona bato ta mosusu balandaki yango te. Video ya mama Pasteur oyo adénonsaki ba faux pratique boyoka ndenge azo expliquer eloko nini ba Pasteur oyo ya bangangana ya bandoki basalaka. Ndeko mwasi boyoki aza koloba kombo na ye Nadine aza cousine propre ya ndeko Papi Nkumu. Moko aza mwana ya noko mususu aza mwana ya tata mwasi, je crois bien. Et pendant 12 ans quand nde boyoki wana zaki objet sexuel ya cousin na ye. Et pourtant ndeko mwasi aza marié. Boyoka makamuni ni Papi Nkumu abandaki kosala ye. Papi Nkumu abandaki kolala ye bandeko bolimbisa tolo bango ndenge wana na sima abandaki kosala ye sodomi. Koleka na sima kokota na sima soki bakei ebandaki kosala ngo wapi ya mawana ya pasi bandaki kosala ngo na kati ya temple na kati ya église etonga na Nzambe na ba pratique o mama Pasteur Dina prophétesse Dina dénonçaki a mentionnaki biloko bien que za na bato bele bazokota e doute bazoloba bilobela toyebi yo te. Non, vous n'avez pas besoin ya koyeba ye parce que bato nyonso te bayebani. Mama na lobi ba pasteur occulte ba condition oyo boyoka ye na suka na loba juste moi résumé à moke boyoka ye na suka na otiela bino vidéo wana alobi en fait eloko nini elekaki pour la courte histoire pona bandeko bozwa idée mais boyoka ndeko na suka bien que tokoluka témoignage wana kande na bisaki bino eza mwa molai et na lakaki na ochango na weekend mais dommage que vu contre tala mambo ebele to ochango kana semaine oyo tozo banda eloko nini elekaki mama prophétesse wana a prophétisaki sur liwa ya mama Tchala Mwana tellement ezaki avec précision ce qui fait que tant 6 mois avant mama Tchala Mwana kufa ce qui a fait que tant mama Tchala Mwana kufi bino bobika Kongo ndenge ezalaka et bomona ki tant mama Tchala Mwana kufi ba balancer même extrait ya prophétie ya message ya prophète Denis Lesi sur interprétation ya ndoto ya Tchala Mwana tant Tchala Mwana alobaki ke aloti Luambo Denis Lesi apesaki ndimbola alobine mama Keba tango komolota ba wei eza très dangereux ou bien Keba ta mususu liwa esprit de mort ezolanda yo bandeko bomonaki monaki yango et je crois ezaki na 3 prophéties mais moko musu ezaki ya mama wana ya yende ezaki vraiment avec précision na exactitude et ce qui a fait que tango Zaire eziki mulolo ekei son ekei oh na aza nani nini nani esali ke ba prophète ya mabe ba sali ya satana oh ba se déguisa ba lata poso ba sali ya Nzambe ba yoki son wana ba localiser mama wana parce que na monde wana ezalaka ndenge wana so bolandi émission wana bien que landami penza te eza na chaîne na ngai bomoni na comique non botala ba prophète o balinge ba initier mama prophétesse Dina eza wana et bomona na miniature totie ba prophète ya minene ya Kongo na ba pasteur o ba yebani c'est juste l'image donc c'est comme ça il faut saler lango bongo parce que ça YouTube ça marche comme ça tout tanga ikomba prophète isongolote mais c'est comme ça. Et ce qui a fait que tant on baluki ba localiser na expliquer que yango mwana pesa ba détail ebele a ozate na lobaki ke na monde wana danger ya kosimba kisi yango wana omoni soko za na kisi ona na protection lokuta yana bato ba na nguya ko leko bazali siko na bonzambe ezalaka bongo te na bonzambe biso nyonso to ndenge moko c'est Dieu qui nous garde c'est Dieu qui nous protège c'est vrai niveau spirituel na yo ekoleka yanga mais naza toujours à l'abri parce que c'est Dieu qui me garde. Yo ko sala nga mabete parce que chez nous c'est l'amour. Mais na monde occulte, so za na kisi, bato ba na kisi ya koleka yo ba komeka yo. So za na etola makasi, baza pe capable ya kolekelo esprit pe ba utiliser yo. Ça se passe comme ça. Ce qui a fait que tant ba moni aura ya mama wana et que eza makasi maman a prophétisaki, ba localiser ye. Ba luki ba luka parce que milimo mingi o prophétisaka. Mais ezala plus les esprits des eaux.
milimo cimetière pezali, il y a mi PPP ezali, mais c'est plus les esprits des eaux. Et tant ba localiser, ba luki ba localiser, ce qui a stylisé ka salela molimo nini ya mai, parce que milimo on bazaki belé, ba sirène baza ba prophétisa ka, yango fait très attention à ba prophétie. Le lobo ora surtout na ba TikTok wana butu so ika to bandi à partir à 23h, ti boko ma ba 5h du matin, boko ka tala ba live ba prophète. Batu tala ndenge batondaka localise-moi prophète, localise-moi prophète, localise-moi bino bako lia bino et sali ke baluki ba localiser soka utiliser esprit nini bamoni ke aza na kati ya makambo wana te nde ba ko comprendre ke ye aza na kati ya bosolo wana selon ye témoignage na ye moko et sali ke ba ye siko koluka ko contacter ye pour joindre bango soit disant koto okoma na mbongo koto ko rouler carrosse parce que ezalaka ndenge wana kuna oza na eloko te yo mutu oza na ba grâce ebele boye ozofanda kaka boye nde sikoyo na kosolola wana nde babandaki ko expliquer comment makambo etambolaka kuna babandi ko expliquer que non awa soko oye lokolo oza mwasi obanda kobima na bandimino ya mibali mais ya ba jeune ke yo mais obanda obima na bango ebele obanda utiliser betoile na bango mais moko nde il faut azala penza ya yo mobali oyo obanda kozala na ye obanda kosalela étoile na ye e ora na ye obanda kobima na ye na chair na kati ya église. Donc mama wana kosi te botala makambo yango yango oyo parce que ndeko mwasi oyo abetelaki mobali na ye makambo oyo nyonso mwe topesa bino histoire nyonso eza te naloba mingi na moto naloba mingi siko sono bino bana ko relater bino eloko nini elekaki na ndenge abetela ye mobali ne makambo wana nyonso efungolelanga ba fenêtre ebele donc ozala obligé na luka na expliquer chaque likambo et ozala trop donc ce qui fera que émission ekoma molai makasi mpona kotisa yango ezwanga mwa bankoko sovi ke mosala yango ya ba technique oyo toyebi yango mpenza trop te donc bref na mokuse eloko nini elekaki ndeko oka ndenge ayebisi bino ke pendant 12 ans azaki objet sexuel ya cousin na ye ye azaki protocole na église wana modératrice azaki modératrice na église wana et esalaki ke cousin na ye abandaki bakomaka kobima na ye et na kobima wana ekosala ke bon nazo sauter et ekosala ke incident moko elekaka na église asepelaka nango te mpona ye ezaki humiliation azalaki en pleine modération cousin na ye koimpose loboko akwei ntango alamuki amoni ke non nga na bano modéré bato ebele bazingi bazotalatala boye mais koma kosanga makambo boye et pourtant nga nde tobetana na nzoto alinga alakisangaki mosantu to nini na kanda wana avandi ne na ndako mais mobali na ye abandaki mpe kosambela ndenge zo mobali akontinue akokende ce qui a fait que ye na ndenge atikalaki na ndako mobali akontinue ne kokende kuna bomo bamakambo ebele ya flou elekaki esali ke mobali so mpe akotaka bamabondeli et bref na mokuse mpo tokata lisolo na mokuse ndeko na biso mwasi bakopesa prophétie na baprofete mosusu mpe na église mosusu balobi na ye ke mopepe moko ekobetela ndako no sija scandale ekozala yo nde sija scandale donc il faut fungola munoko o avouele mobali no vérité ya makambo oyo oyebi osalaka et molimo na nzambe azangisaki mama okimia akokaki te nde akovoué pa mobali neke non azalaka infidèle infidélité yango na trompako na nani na trompako na cousin nanga cousin oyo apikaka moko ya bishop et eloko nini eleka nde mwana mwasi abandi koexplike ndenge cousin abandi kolalela na kati ya église non seulement ça aexplike ke non atikala kokotanga liboso te andokotanga kaka na nsima ayebisaki nga mpona koevite comme toya makila moko ta mosusu nakokwea nakozwa zemi na ye lokuta eza bapratique occulte raison eza nango yango te raison abandoko e ya mabe eza ke ntango abandi kokote na nsima bandeko bolimbisa soki akomi kokoma na mboka na elaka mpona abimisa bandeko bolimbisa lingala ezalaka moins vulgaire donc des fois on sait pas quoi utiliser comme terme to mpona bwaka il faut abima akende kosala yango na monoko ya ndeko mwasi e ndeko mwasi il faut amela basemence wana ya salite bamai wana ifo amela yango so bakei na kati ya église ye mobali ameli ye mabele ntango bakosilisa ye mwasi akei kosala fellation donc asise ntango bazoloba na bino butu moi ke bamakambo akofiba na ya kolembola oyo ezalaka bapratique
moko occulte mais bato ba finga biso ba loba na biso. Moi personnellement eza ba biloko na lobela mingi sur TikTok bato ba yebi TikTok na ngai et c'est un message on nzamba tianga cœur pour sauver cette génération parce que makambo ya mitakala bandeko nali ko utiliser ba mot français te pour na ba restriction na ba mission mamba mitakala bandeko so eza na eloko ko kota bato mingi lifelo eza yango wana et lelo oyo na ba kosangisa nzoto na ebite bato bakoma oluka nini ba désir ba plaisir moko exagéré satana ke ofungola bato misu bakoma kosala même mamba kosala te c'est que moi j'appelle l'insalamable et na insalamable bato bakoma kosala ba mambo batelaka na ba film ya bato mitakala or ba film ya bato mitakala ça ba film moko satanico diabolico donc ba inspiration moko ya monde à ténèbres et les gens ne savent pas ça vu que bazana se envoûtement yango moni bato ebele moye bandima ezate na uti kolanda témoignage ya ndeko mwasi moko ka lobi na butu kombone ekimi ngai azaki prêtresse na monde ya molili azoko expliquer ba pratique abominable ba pratique sexuelle abominable o Lucifer a imposera ba sali na ye ezali sodomie en fait à lobby sexe oral ba mama ko fiba na kolembula et puis sodomie koleka na sima à part yango inceste donc obima mama na mwana tata na mwana cousin na cousine neti babiloko oyo voilà concentration ba esprit mabe ba démon possession na ndenga ko sakana te à part yango nini susu boni bato bozala na habitude chéri na ngai aza soki wapi nga soki wapi boko sala bolingo na téléphone botikali bototo loto do veut dire mitakala bozo ko sala makambo pe bozo ko gémir alobi ezalaka satanique ba inspiration démoniaque na ndenga mokosaka na tête donc quand vous faites ça bozo ko coucher avec les esprits de l'air milimo ezaka na mipepe voilà yo muto kena ko sala ba makambo salite na ba téléphone yo zo mona kena bolingo à distance ezaka milimo mabe. En fait, c'est ça. Alobi, ba pratique wana. Ya ba biloko oyo, Satan imposera bato na ye. Pourquoi? E matiso ba grade. E matiso, omoni diable a kopiaka nzambe mais a mal. Bande ko pona ko atteindre niveau ya spiritualité ya likolo, na bonzambe, et senga mo ba discipline ya makasi. Ba abstinence ya makasi. Et ba vie moko ya ba sanctification ya makasi ba consécration ya makasi siko et pas na satana ezalaka il faut ba imposer suivre ya makasi do bo mbindo bo salité bo tutu makambo mabe onzamba opekisa il faut salango yango ne muto ko élever yo et ko matiso c'est comme ça na mukuse c'est comme ça nde biloko bande ko sala na cousin na et avouer ebisi mobali nda ebisi mobali que non etikala entre ngana bino bobi kama mbango ndenge ezalaka. Et c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut supporter de rebomba les cambois. Mobali, certainement, na évité ce qui est moutambenga qui, moi quoi, ba youtubeur, topé ba youtubeur rebelle, topa solo là qui a confié qu'il cambo pas moto moko songo lokande ba secret za moto moko moto ala moto bengi to éviter, na ndenge li cambo panzani na toile mais la moitié moko bomoni a sali vidéo pour na koloba bien que a pesi ba détail té a bombi kombo et puis apesi ba détail ete ndenge mama solo bande ko salema mais muto abimisi makambo yo eza bisiko ya kende ko avouer donc et pas ya mo bali na ye bandeko pona chite to la bino témoignage ya mama prophétesse onde na uti ko expliquer bino na ndeko na biso susu oboyo kene ebandeli na ndenge moko zo expliquer sur na suka na koloba na bandeko boy de Timothée 3 à partir du premier verset. La Bible nous parle des signes du temps de la fin. Balobi dans les Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, rebelles à leurs parents. Ba mentionnez-moi bilembo bela tango suko ya ba mamoto ko mona lelo. Ingrat, babiloko wana eza biloko to vivre. Na verset 5 balobi, ayant l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que cela veut dire? La piété, c'est qui bonzambe, qui bo santo. Balobi batona bazana apparence ya piété, mais bako régner force, bako régner ngondengeni, bako régner ngona babizaleli na bango. Boromona mutu aza na apparence ya bo santo.
bokomona mutu azoteya bino sanctification jusqu'au point où akotoka likolo ya chair azoganga akomi rouge bolobi mosantu ye yo nzambe azali awa mais ndumba munene ndoki munene apumbwaka na butu. C'est ça, le diable se déguise en ange de lumière, dit la Bible, et c'est ministre de justice. Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ba ndimaka mosali na nzambe te ba confirmaka mutuka mosali na nzambe te pona message azo pesa yo lokola mutu azote yo sanctification azo biso koyibaka te nde lobi kende mosali na nzambe lokuta. Le diable se déguise en ange de lumière. La selle est authentique. L'olenge a confirmé que celui c'est un serviteur de Dieu, c'est par la révélation du Saint-Esprit. Yango Bible zoloba, sans la révélation le peuple est sans frein. Si Dieu ne te révèle pas, tu vas tâtonner. Oyo kolobane eza nango yango te. Ekozala yango tout comme ekozala yango te. Et aneti passage au batu bakangama nango, on reconnaît un prophète lorsqu'il dit quelque chose et que cela s'accomplisse. Faux et archi faux. C'est vrai ekozala moko. Il y a des critères, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que faux prophète va l'obraper maramba solo. Faux prophète va prophétiser rapé kokisami. Preuve, na acte, je crois dans chapitre 16. Boebi li solo ya moi la moi sa moli moi piton. Alors ba Paul ba sel na nzambe akosa te mais est-ce kazaki na est-ce que moli mona banero lo bezai mo ezai moli mo na nzambe te. Donc faut faire très attention. Pour chuter, je dirais ceci. Pour la bandeko oyo Bible tant Paul azo ko sola na Timothée par rapport au signe du temps de la fin. Et ça pour ko alerter moi na nae. Enfin kaza la debout parce que mikolo komi akotanga. Ayeba komi petola pe komi batela. Potangu mwana na moto kozonga azanga te. Ezate ke tangu yo zomona babiloko o elembisa yo osambela susu te osali eloko te parce que le diable va t'avoir. Nde eloko o yazo luka yangwana. Ces gens bazui mission kokangela batu porte ya lola. Ba makambo tangu ba ezo salema eza ba makambo o ba imposer bango. Donc yo o muto kozala scandaliser oza victime bakomemo na lifelo. Mwana na nzamba solo lorsque tu es en train de voir babiloko oyo eloko oyo sengeli osala eza komi petola ko poussa na suma kasi pembeni ya nzambe. Donc eza clair ezolakisa mpenza ke no effectivement yesu azozonga kala te. Donc il faut na milengele nazala prêtre nazanga te na kende lola parce que enlèvement ekosalema n'importe quand. C'est pas que yo lemba. Et on ne peut pas parler de faux sans qu'il y ait de vrai. OK? So il faut dollar ezala parce que vrai dollar ezalaka. Basala nzambe ya solo baza. Bien que baza ebelete. C'est vrai bazali memouké. La chose que toi tu dois faire eza ya kosambela nzambe ala kiso esika ninyo kende nanyo se confier na ye. Parce que quand na ibisaka bino bakendaka église te po passer à Bogar. Bakendaka église te po passer à vie dans un quartier. Bakendaka église te po passer à mayele to po ayebi mingi. Mais bakendaka église par la révélation du Saint-Esprit. Église eko bongisa vie na yo. Église eko yipe kobebisa vie na yo. Soki nzamba aza wana otanto la monnaie na nzambe parce que zaba marambo bito bika pe. Soki pe nzamba aza te obika blocage. Moi qui vous parle, j'étais victime ya ba faux prophète ebele. Mais j'ai compris que zaki école à nzambe. Yango bomoni nazana moi maîtrise ya batu wana na ba marambo na bango. Na mawa nzambe na koyoka mosel na nzambe surtout na prophétie car tant on va prophétiser na ebi ete ka tant on va prophétiser je peux détecter a prophétiser na molimo ya nzambe to ya nzambe te na mwangolo nzamba sala biso. Les amis, c'était ça le message. Soyez tozo ko sala be mission ezaka poto la musa bana na nzambe que nous vivons des temps difficiles ba faux baza et bazo envahir terrain cause la victime était. Il faut intensifier via prière. Il faut intensifier relation comment on dit, comment je peux dire ça, relation na yo na nzambe do opusa na supembenya na nzambe en cherchant la face de Dieu ko luka robonde la mingi ko pusa na mingi pembenya na nzambe ko tanga biblia mingi. Malheureusement babiloko oyo les osala ke lelo toza na ba chrétiens faiblards pe ba église faible. Les gens ne prient plus, les gens ne lisent plus la Bible. Pour muto semble les fois que ta prière en ligne, pour muto semble les fois que église de lui-même comme ça c'est très difficile. Au moins muto penda buki mabolongo 1 heure de temps au lukanzambe. So salon peut-être une fois pour zaina mabonde là ou sango so après ce qui 3 mois. Mabe makasi.
mabe makasi yango moni baolekela bino ba esprit et pona chite bato ebele peut-être bokondane ndeko mwasi oyo boblame ete azaki juste esprit faible bondimela ngai tala baeglize ya bapasteur ya minene bomonaka wana oyo basimba bakisi so botali bilongi ya bato ya serie babima kuna bondima te bamikolo bato moko respectueux respectable bondima te tout ça pourquoi? Mais ça simplement parce qu'envoûtement ezobattre plein basalaka babiloko na se ya puissance ya ténèbre ye moko ntango alobi alobi yango keno eza na se ya badomination aza puissant ke yo okoka te amoko oza mpenza mutu moko lenda na molimo po kota ose retrouver place wana te okoka te bandeko mingi ya koloba ezali mais kana nde nayebisaki bino ke par la grâce de Dieu chaque semaine tobanda kosala baémission moko ya bacaractère ya boye ka po tolamusa bana nzambe. Et pour chiter tokotiela bino témoignage ya mama wana et puis ya ndeko na biso oyo boyoki na ebandeli. Quant à moi, namoni mino mbala sima, abonnez-vous massivement, surtout faites large diffusion pour na robiki sape milimo ebele. So partagez émission, nzamba opambolo parce que obiki sa mutu moko. So ezemba no liboso, abonne-toi, ça ne coûte rien. Activez cloche de façon que so émission sike koti ozwa notification. Et si nous parlons de ces choses, c'est pas parce qu'on est parfait. Ezara parce que tozu mandat wana. On est sauvé pour sauver. Disciple est tout. Mission en joie Esaïa ko sala des nations des disciples. Je fais ma part étant enfant de Dieu. Ngape na rendre compte. Ceux qui n'a pas droit te nzamba o juger nga. Parce que pas nzambe y a pas d'exception de personne dit la Bible. Ote omoni ye po aza pembe aza kitoko aza gentil ya bane ko solo la bando lobabi ya bane ko côté ya na ba YouTube pas nzambe ma ambone zate. Nzamba za nzamba ba principe. Otosi c'est bon, otosi te wana mbano. C'est comme ça. Biso tout ça l'effort avec l'aide du Saint-Esprit. Quand on est Paul à Oloba, que bo ça là-bas effort. Ah oui, hein, c'est biblique. C'est biblique. Volonté cause là. Mais quelque part, nzoto pezali. Autant msweko pekisayo. Parce que Bible zoloba, ba désir nzoto na molimo. Ezaka opposé o. Ezaka opposé. Oki posa ekobo. Oki posa mwasi to ya mobali wa marié te to mobali no azate to mwasi no azate sœur mo bosola ne bien frère mo bozola zala na nzoto ko tinda yo pe mais pour résister à ça il faut fournir peu fort. C'est vrai l'esprit est là pour t'aider mais yo moko volonté no peut faire ça là parce que sans cela eza passé donc biso nyoso to obunda na lisunya molimo mo santo et voilà c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est la grande dame na moni mino mbala sima et merci, au revoir, bye. Je suis congolaise. Pendant 12 ans, j'ai été l'objet sexuel de mon cousin pasteur, qui se fait appeler Bishop, un homme de Dieu qu'on respecte. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour le dénoncer, parce que certaines femmes sont encore sous son emprise. Il abuse des femmes, parce qu'il a des liens très étroits avec le monde satanique. Oui, je peux le dire aujourd'hui. Tous les pasteurs qui prêchent ou qui sont dans les églises n'ont pas forcément un don de Dieu, n'ont pas forcément les pouvoirs. Ils ont juste des liens sataniques. Ils s'utilisent pour que leurs fidèles soient sur leur emprise. Il a fallu du temps, parce que ça a duré quand même 12 ans. Alors que je suis mariée, alors que lui aussi, il est marié. J'ai essayé de tout mon pouvoir de résister à cela. Mais aujourd'hui, je viens témoigner, car il continue tranquillement d'exercer. Il continue d'être le bishop dans 2 églises qu'il a fondées lui-même. Une église au niveau de la ville d'Orléans et une autre église au niveau de la ville de Paris. Dans le milieu congolais, personne n'ose le dénoncer. Tout le monde a peur. Mais il faut que j'en parle. Peut-être à travers ma vidéo, d'autres femmes viendront témoigner. Aujourd'hui, je ne peux pas montrer son image puisque c'est mon cousin. Et dans la famille, on me demande de ne pas montrer son image. Mais je ne peux pas, car Dieu nous dit aussi
qu'il faut dénoncer. Dans la parole aussi. Le manque de confiance fait que nous allons dans ces églises. On espère trouver des solutions. On se laisse influencer par ces hommes qui nous imposent les mains, qui pensent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qui profitent de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont abusées. Je vous dis dans l'église, beaucoup de femmes sont abusées. Mais elles n'osent pas le dire, de peur. Parce qu'il y a une domination telle, une domination satanique avec la complicité de sa femme. Son protocole, même la femme qui est proche de lui, est son deuxième bureau. Et sa femme le sait. Voilà pourquoi je dis qu'elle est complice. Elle sait que son mari a des idées sataniques. Parce que moi, j'ai été son objet sexuel pendant 12 ans. Il m'a fait des choses imaginables que j'aurais jamais pu le faire. Même avec mon mari, je n'ai jamais fait. Je vous explique ce qu'il a pu me faire dans la deuxième partie. Je m'appelle. J'ai un problème ébélé, j'ai un coup de fil ébélé, et j'ai un peu de temps pour faire l'émission. Oh yo, tu vas péquer singa, kandelinga, mais moi je crois que tout ça on a pour la vérité, pour nous sauver peuple Nzam. Alors avant même n'a pas sa condition, on a dit bosso, sa condition majeure, pasteur non soit ça là na sengi na yo oza talanga, soit un coup prier pour nanga et que ça la paix une très bonne chose parce que diable rolinga jamais n'a révélé secret oh yo, mais na zolo bango pour que oza la édifier. Condition à liboso ou va pesa kineza condition majeure et ça langa pas ça monter ma pachik. Mais je peux parler. Ba pesa une condition que na banda kubima na ba fidèle nanga na quatre églises au baza moins âgé que ngai. Bon? Malheur à ba protocole à ba pasteur. Malheur y a ba centre. Malheur y a ba secrétaire. Parce que bine de boza ba victime na bang. Condition nyos ba opesa yo. Chokoza mwana mobali bima na ba centre. Bima na bango nyos mais komisa mutu moko. Ou la force na po iba bétoile na bango. Condition de bosso apesa yango wana. Condition majeure. Kende luka na bana nyonso zo kamba na église ou aza moins âgé que yo bimana ye. En plus de cela bimana ye wapi? Bimana ye na hôtel te. Bimana ye na kati ya bureau. La bureau ya église. La plupart batebele ba pasteur mingo ba voami lelo ba bimana basi musika te. Babimana bango na kati ya bureau église bebisa kinga bimana bango bimana moko wana mususu ba misusu wana oko banda ko bimano na bango ata ba gokoto li moko wana fo bimana na kati ya bureau ya église. En plus de cela chaque première samedi à mois fo bimana di kola cher na chaque dernier samedi à mois fo bimana di kola cher et tant aussi ko bimana ye excusez les termes, au coquet au chocolaté, au kozwa papier mouchoir, to what, au côté ici, na katanzo tonayo, au bendi ba maiwana, ne oke komemela maraboua. Na donc ba pasteur nyonso oyo bazo voix malona bakati ya l'église biloko basala rabana basi yangoana. Ezala basi to ezala mibali, ba benda rabango ba chance. Donc ngato na ba watwana, na kenango pa marabout et marabout nde mutako kende ko utiliser yango. Et donc hier on a principalement à Rosala force nanga so na na séminaire à munene frère wana église fona bendaka ye kaka to zalaka na ye. À part ça na zalaka kaka na linga kaka bana mikie à chaque fois na linga ba on a zo bendaka ba chance na bango. C'est ça la condition majeure. Et donc, la plupart des églises belé au bazo voama, au bazo mona bat, bazo landa bat, bazo kindi basambela rabino, misala vraiment basala rayangwana. Diable ceux qui aillent, qu'on propose de leur bongo, et leur voit misala ba pasteur, sorry, et ça rabe étoile à bateau. Et ça étoile. Diable a payé sa raté. Diable moussane ko yiba. Diable a repayé sa étoile la chance, a ko yiba kapa moutoise étoile la chance. Tant mutu wana yaki po bona lobaki bayaka na ba témoignage bayaka na ngoza ki kingan to sala bo kingan to sala bo kingan to sala bo na kati kingan wato na pesinga to na pesika condition na kamuka bi comment ça aisinga yoko de première condition ba peso malam ezana mwana mwasi moko za na église munene na kati mboko condition de manger 501 akinda ko bimana mboa yoko tukumisa nzambe po na condition o ba pesio ya pete Luka penza mutu moko na kati église na yo o komona kaza na étoile. À part ça,
aya kotengelanga sukoma mosala nzambe moko ya monene aza mpe kaka ya mwasi abanda ye kobima bimaka ta na frère ne moko ya église depa azalaka mwana moke ti azokola omonaka paster atengisaka mwana moko boye paster encadre mwana moko boye or ke mwana mwasi mwana wana moto asanzelaki mbongo donc condition majeure oyo bapesa ye nga yango wana ya kobimaka na bango na bureau soki le premier samedi ya mois likola cher na butu omona okasaka nde tosala prière mais baprotocole bokia libanda bokangeli biso totikali na kati kobima na frère wana liboso ya cher et dernière samedi encore kobima na ye ka bongo nde nazoyiba basens wana nde ozoévolue. Mais mpona nini babengaki yo eloni bamonaki kati na yo après kobima na internet kosala succès lelo il faut te reconnaître que lelo yo vous a connu déjà na mokili mobimba sankisi sa eloko mosusu et tant bamoni yo nde baintéressé o adhérer na club na bango et eloko nini bamonaki kati na yo. En fait selon bango ntango prophétie ya mama tiala mois de bible na décembre baluki basala réunion baluka mwana mwasi awuti wapi mpona bango bayebaka ke na bombami epa esprit moko mpo mo basalaka mingi ba esprit ya mai c'est par après bamoni nga te nde moko na bango alobi fo toluka tocombattre ye babandi kocombattre nga nde na be na perda babiloko mosusu alobi fo toboma ye batie na nga bapoison nde moko na bango ndiki eto andopesa na bambote na bafacebook bayaya il faut faire très attention réseaux sociaux eza na mabe te mais il faut faire très oyebi na jus